Voilà, mbote na baye pense bazili baku ya Rolanda biso na haut-parleur télévision boaka ebele na etando ike tokotaka na etando ike na bino tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesa no nyonso émission na bino bolingaka mingi Star HP présenté par votre servante Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Na lobaka yango ete c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses. Bokolanda biso na TNT, bokolanda biso na canal 37, na Bluesat et bokolanda biso na YouTube, haut-parleur télévision. Pour s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, bo partager. Et c'est l'actualité qui nous oblige à faire deux analyses. Ah oui, ça vraiment mingi actualité. Et Nazalinga imo côté awa lelo. En tout cas, Nazalina fondé le père. Attends, au monde a fondé le père. Au monde a mbalamoko. Macintosh, Bickinton, et en tout cas, tous on a fondé le père Toromekampe, Kosolanaï, parce que y a Azali Motindami, pardon, il y a Macintosh, Dekodi Bende, Pine ya train, Bickinton, Toromekampe, Kosolola, parce que Milulu Minene, Miyali, Lelo, et Arena Grand Paris, il y a Weranson, Balobi, les retours du roi, Weranson, Balobi, Asila, Metomoni, qui Asilaté, les retours du roi, et Toromekampe, Kosolola, Yango, na fondé le père, à qui je dis déjà bonjour, fondé, et Mikole Bele, hein. Samigra. Bien. Vraiment. 2025, tu connais les lots. Vraiment, moi, été. Ça m'a salué grâce. Tout ça toujours à tout bas. Voilà, tout ça toujours, yo yaka pambate parce que yakoloba et yaka toujours à ebele. Fonder le père, boni non basango ya mouvement. Boni Basango ya leader Macintosh. Monsieur Yukata. Monsieur Yukata. Tout à Kumbanga. En tout cas, ça bien, ça n'a pas. Et merci partout qui est là, effectivement, voilà. Et pour la biso na mouvement, tout stoppa qui va activité. Tous les leaders, événements ici, ils vont soutenir les lots. Après, tu vas les trois aux hommes d'acquis pour te continuer l'activité. Voilà. Et bon, ça, moi, micro, ça, moi bien. Et Likambo, mon nene, le retour du roi, Arena Grand Paris, Wenge. Nous avons nos messages forts, oh, ya Bill Clinton, à Pesa qui pose en boca na biso, et là, qui s'est malgré Bitumba, malgré Marambunion, sur la divergence, mais tous allons vraiment ensemble Nambo Kanabiso et je suis Goma tous ensemble faire dessin Nabiso Mobimba et en image Tolanda Biso Banso Bongo Tozonga na plateau Nabiso en image. Depuis Nabotama Congolais, papa si la kate Nzambi. Amenengo pesa biso mabele toko kiko pe mate Nzambi. Depuis Nabotama Congolais, minyoko na minyoko nakumba keche nakumba wewa minyoko sila kate Nzambi. Nzambe sunga fardese yekende liboso pomo telemana wiyo. Biso to sengi nini kimya lelelele. Mama ba sengi nini kimya owa. To sengi nini kimya lelelele. Mama ba sengi nini kimya owa. E te vai vindro katravia na video. Kimya owa. Biso to sengi nini kimya lelelele. Na este to sengi kaka kimya lelelele. Voilà des retours sur notre plateau et fonder le père de Moni. Message fort, il y a Bickinton, te sentir au PV, zoni ben, pote à capote. Mais c'est là où on va parler les raïs. Donc, moi, là, on va mettre la bille. Donc, il y a ça, il là. Ok. Donc, 3 jours, il y a pas mal. T'as un donc, un message fort pour nous faire d'essai. Voilà. Et moi, qui a mis tout ça, il a besoin de qu'on a besoin de beaucoup. Parce que il faut message là.
Si, si. Ça, j'ai payé pour le bande de biso. Comme on a dit, tout ça, il a bango. C'est ça. Congo, c'est le comme casse donc ma belle va couper mba, il va simo gimbangu, il va vita. Mettons étant que Ranson l'ambassadeur de la paix, pardon, et c'était pas le moment, il fallait à ça la report na concert à reporter concert. Non, pourquoi pas? Chef de l'État, ministre Lobaki qui batuba qui misala normal. Voilà. Parce que beaucoup na biso oui, ça makambo ne banda leloté. Tout tia monter na parce que tu veux makambo ya ese wana toyebi ba réalité makambo eleka kuna. Voilà. Mais balobaki congolais nyo soza na métier na ye abanda musala. Ministre akilei musala na bureau na ministère. Député à l'Assemblée nationale, ba coopéra ba na COP, musicien pas ça ni aki musala na ye na ndule. C'est normal. Mais pourquoi les musiciens ba bête là encore c'était ba combattant et tout parce et que ba komisa ba musicien binemi na bango. OK. Au contraire que oui randinga zobeta wana mbongo ko za la action humanitaire pour na Goma. Ah, et belé pe baloba tout le monde a pu faire beta loba concert na ye pour na soutenir est mais tout le monde a pu attaquer monter. Mais faire eza nature na été. Pardon? Faire loba na ye. Ya ko pesa meza nature na été. Oh. Oui. Mais où est eza nature na ye? Où est déjà mais ça na ko sala ba action humanitaire na ba fondation. Faire eza nature na été. Faire nature muso ko loba na ye qui na obeta concert pour une action na opesa pour na ba vivre. Voilà. A obeta pe mbongo ye amoni mbongo na ndako na ye abose na projet za ina. Donc il lokone bongo pas partout déjà ba sala makambo na. Pour ça pe na esprit ko kaba. Pour so vous esprit ko kaba to sala makambo na. Otala pe na uzana $20,000, $30,000 osomba biloko pour okindo tina. Donc il faut la pe na esprit ya kiboko ya ko kaba. Voilà. Donc que wera concert obeta wana omona ki a créer biloko pour okinde este. Musicien musala na ngwana, musicien na bureauté. OK. Bureau musicien sa podium. Donc musicien faut beta ndule pour le contrôle na e atina poche. Dès mon ministre à la fin du mois, dès mon député, même musicien fin du mois na isa podium a beta sur mon na. C'est normal. Voilà. Oui, oui beta na c'est normal. Grand arena lelo, pe lelo ça na deux concerts ça va monter. OK. Ouais. Et ça des concerts. Des concerts grand arena. Et banda 19h 22h ici. Albani concert on 0R Titongo. OK. Wana ba bazui ça les a go frisol na maman Claudine Kino. OK. Arena Grand Paris, le retour du roi et tout le monde. Qui wana pe sali makambo. Mais moi c'est bila za maître. Moi bila za maître. Voilà. De retour du roi. Bill ou pe roi Asani pe collègue, Asani pe papa ne roi. Pose dans ma innovation, il faut dans mutu et sala. Mutu et sala te au potanayo moro. Vraiment au potanayo moro, likambo arena Grand Paris et batu ba lui ba nga retrouver pe ndenge dio wana ya seleyo na bill et nga zape kitoko. Te dio seleyo na bill. Normal seleyo alinga zala, seleyo mo ba bebisa. OK. Pour nga pe na mon importance à seleyo te. Pardon? Oui. Pour l'importance à seleyo te parce que seleyo a travaillé les souté. Ah. Tout au contraire, au bébé ça. Mieux que de bien à votre brigade. Pardon, ok. Pour avoir les souter, si vous bien là, monter avoir les souter. Bakri na emo ya sala, à place à vous bête ba concert na ba salle na ba poto. D'abord bête à place ba 50 ba 10 personnes. Ah, c'est le restaurant. Mais azoko au bakri na. Ah, comment bête à place ba 10 personnes. 4 restaurants. Restaurant soit 5 tables. 5 tables et 5 personnes. Bois combien 25 personnes. Sigo. Ba place à bon azo ko boka te mais c'est bon ça la bon bien pour ta fan que wera au bébé c'est la wera concert donc bila ko boka pour nous que brigade à osala ba roi David ba osala na bango ba c'est le présence nia za et PZT hein singa EPZT kuna ne poto beto ne mal baike poto ba zo la ndebila no c'est fonder les poto ba zo la bill bando c'est la bill OK bando c'est ça vient son après sa passeport avec bill demande les makasi pa bata poto poto ba sengi trop yona jani voilà poto anozela no za sengi AJJ c'est du sérieux ndo tambula na poto donc ah bata poto ba message déjà ba message au mona ba ko ba on est ndenge moko donc star les a lissuté voilà c'est ça. Mais tout le monde il kambango, tout le monde il n'a passeport rouge pendant tout ce temps là. Azeleki kaka où rançon le roi de la forêt a mimaé poto parce que tout le monde il passeport rouge voilà. Na loba et logo avant. Bato compagnie te na
Bill a un passeport rouge, il y a créé un problème, il y a un problème d'ambassade. Problème d'ambassade, il y a Bill a tiré poto en 2015. Ok. Hier, moko aboyango ba combattre ba tellement en 2015. Fondé to ça ni copé ça a. Ah o baluka ko tana excellent champion liaou o li contrôle. O balu ko tana excellence Costa Mutamba o zo iloko. So poto ça ni. Voilà. Poto ba kinango ba katsa balete na sentiment ya omona mboka. Comprendre? Lui en wa Léo Pamba. Bill passeport rouge va moni. Comme un ans depuis 2015. Parce que sous canez zalaki clip ya Zetamine. O moni ngo Zetamine yo sakana nango. OK. Donc poto na ya suka. Si demande à Vinsone mais yemoko azali na palais mère akendaka poto pour mère na ba décembre à novembre ki poto trop maman Nathalie Kalonji bila azali na problème moko te passeport rouge ngwana ya te lokola ba leader mususu to voyage passeport ndé mona bango blé blé ba leader msuwa leader nini mais kolanda maloba ya trésor congolo alobi ke ba leader ba kami balé fali na ferre bango jamais batikala kozonga et pas ba mentor na bango mende tiboye sopi libende nte ku libende akomi mbodi balambelie voilà mais ngai siko na muni elo na muni erreur bakomba porte parole na biso sa bila pesa ngako bakomba porte parole na bino do bakomi kolobela bill ole balobela ki bango ke mulili ba production na bango ba date nyonso esimba te bill bango comme ça bill ko ndiye producteur na bango est-ce que bill aza producteur na bango soki mulili ba date na bino esimba te bino ozongela mutabela bino mulili pour fongola ba date bill aza producteur na bino te bino bokoti na orchestre na biso bozolobela makamba bill na kofuta bino ponga na zwi bino te ngete ba bango bakomi kotsa na orchestre na biso alobela makamba bill nani atindi bino mpo nga na zwi bino te na mosala o bill apesi nga accord te fantomas kanda wa mbote wampa ngunza soda mulongo zwa batravailleur wana bill alobi te bongo nga mpe na mbongo ya transport apesaka bango te yakokende na ba internet yakokende ba émission nani atindi bango atiaka fere na fali te atikaka fali aza place bango na fere te Fantomas. Voilà. Fali, à sa place, on a fait arrêter. Donc, on a normal. Atiaka teke ba manteau. Non. Faire et logo ça là, bon, faire et ma vie jalouse. Est-ce que faire qui n'a pas de mot, faire maison mère et banda comme ma bonne poto. Donc c'est normal que maison mère comme ma bonne poto. Ok. Bila zo qui n'a pas poto, faire à un quartier latin. Mais bila qui n'a pas poto et moro. Bila qui poto. Faire un quartier latin. On a sali les samouraïs. Ouais. Ok. On a bila qui n'a pas États-Unis qui n'a pas poto. Donc trésor qu'on a bagi analyse à sali wana is analyse mon terre à terre. Terre à terre. Analyse mon pour créer faire les sous problème na bana wenge. Parce que a créé faire les problèmes na bana wenge. Donc ça dit ceux qui le to moni sele yo alobla makamba vento na mabese ba faire ne batinda gae. Pour bango balinga ki bill ala sape ki maître. Ki aboya invitation a wera. Bila bo invitation pour benga nini obile mpoli. OK. Mais bila sel que père a bengi so. Dans grand Paris wana wera ye mo ndem ta benga ki bill. Bien bill ye mo akenda ki ko soutenir papa na ye. Bien ton alobi wera lobi bien que bill ba fanatique ba sengi yo trop. OK. Wera za clair ya ko ba yango. Ezali message wera lancer pour na bana wengi mais muto ba basengaki eza bill. Muto ba mona trop. Wenge c'est générique. Wenge za ki bill. Moni lelo bato c'est la spectacle bila obimandenge nini bila oboka nini balu ba chanter balu ba spectacle voilà le trésor qu'on l'a comparatif ba manteau fali na ferité allons la fali voilà allons la fali mais eza musala oyo azwi makasi on ngelo ça na pas salaire no futa ba mote voilà salaire ya futa ete nenga ko moyo lobela bi oto lobela bi est-ce que bi la tindi bino bokuma mais ba lobe sopi non bango koma boye bil nenga beta wana basali ba les marquis de lopoto oyo wera femme mais poto lobi bango basala boye soki mikolo bana actualité te so ba dembele héritier te ba dembele bil est-ce que bil atanga komo est-ce que tito yo yamba biso tanga ba komo na bango to tanga komo monsieur Mulili to tanga komo ya monsieur Bob Marley. Bob Marley na Mulili. Tout le temps, pourquoi? Mulili na Bob Marley. Pour Bill a si la succès. Comme c'est un succès, les soutiens, on te t'a à combo ya bateau. Donc comment on va t'en à combo à mon toi si la succès?
Mais bino botangi pe kombo na bango na 7h30. Soko ya malamu. Libéré ba golwa ba e. Otumboli fali ba warrior ba. Totanga mona ndenga ya malamu po bila la kinga na zana po mona mutu te. OK. Mais bango ba setu ba créer sous to zonga na barando. Po na nini? Po bila ke soutenir Vienzoni. Faire créer concert à Abidjan pour akende concert on a été héritier aux na podium. Adjana Rosala. Bato ici mbaraté. D'abord biso to yebi yango histoire a wenge que monsieur Moulili banda kala linga habileté parce que bila zaki mena wenge ya olega bon ya olega bango nyonso par rapport au loba parce que wera linga po wera muta dance. OK. Bil enfant chéri à wera. Monsieur Moulili ando linga ngote ya zali na ki un nae et pas bil kintoto mona même ba vient na biso Serge Mabia la baloba yango balobi mwana maya linga habileté. Oh. Ah loba yango. Alinga ketende ni abenga ka ba imba na dynastie. Ko benga parce que ezaki projet ayebaki ya ko bénéficier na projet wana. OK. Ayebaki projet wana ba yeko soutenir nga o na zonga na bundisa fali. Projet wana ezaka bongo ya dynastie. Ezaki bongo te. Batala biso na YouTube. Fantomas. Batala biso pensa ba Hollanda biso. Oui oui. OK. Na TNT ba Hollanda biso. TNT ba Hollanda biso. C'est ça. Marambo miziki duza wengelelo wenge to moni ba surprise ezali to moni papa chéri to mona pe denga zwaki avion na ye to moni ajali to moni patouziana kestero la mgalelo kestero la mgalelo persona lelo na biso kestero la mgalelo maikena la mgalelo voilà Bill Clinton ya président États-Unis lelo ndaola alamka donc lelo ezasoma donc lelo ndelo moni événement où c'est ça un événement. Deuxième événement, moi, il wenge tout bas na podium. Voilà. Mais ba wenge ba ezaki ba na wenge nyonso ya kala bas na podium. Donc ba na wenge. OK. Est-ce concert na bango, ça perd na bango. Le retour du roi. Faut pas lingara honneur ya wera. Très bien. Mon léona génération wera ndaza na bango ebele. Wera na minito na moment aza moto il faut bénéficier na bango. Très bien. Que mise pe na fani bobila fani bobina une semaine à côté de wera na parler ça qui a foufou ntaba bilo arrêter la paire. Parce que grâce à wera nda sali ke bango na génération ça ni etonda. Voilà. Pour wera ça na ba nebele. Na génération c'est génération na ba koko. Na ba koko. Donc musique eza wera yande mona vivre la musique ndeza. Voilà. Musique lelo ce que za wera même pas fali ba uta na wenge. Donc musique lelo za na wera. On n'est pas millionnaire, mais on... Amemina délégation nae. C'est très bien. Voilà. Biso mambé na reta, fin sur la scène délégation. Vit bien. Mambé na reta, tout le monde n'a pas Fantomas. Fantomas, nakata Paris. Nakata. Veyo linga zonga te. Voilà. Para français. Voilà. To moni baloba wera sila mais to moni sold out et salami et na kosenga na Montréal réalisateur nanga a illustré les biso ba image ndenge batuba okamone gaz mbisa zawa na ndenge ba azo s'étonner que ba billet sili wera sila mais le retour du roi to moni ba billet sili to moni asali sold out ya kolobeza te parce que batazila ba wera trop apoto wera na poto betanante akendo betana ba Londres banandu les zonga chenga wera betanante lelo za pour la première fois wera beta pour nga beta Zénith et Rataka. OK oui le Londres ndule donc bana wenge to basangani wenge mobimba na bato alinga musique na bango ba wario na ba wario na ba samouraï na ba spiritat na ba boloir ba kota ndi ya mon il place où il y a 7000 places. Mais il va déborder comme 9000 places. Tout le monde a un billets. Il n'y a plus de billets. Non, mais vous êtes sérieux. Voilà. Assis la tête. À l'époque, Bercy, Marambo, ils allaient y voilà. Mais vous ratez que ça 21 000 billets. Bon, vous avez 7000 comme 9000. C'est normal. Billets, il faut ici. Voilà. Idée oyo wera sala ya komemaka memaka neti ababi asekwisi ajani asekwisi pe bill. Ouais, c'est no baba na baba parce que ndo luka bango. Wera imo ayibi yetu na memi ajani na bill batamona bango kala makambi sala. Yango makambi. C'est le onde ba mona ke déjà. Na cop. Emo alati ba nini ba bilamba na bango batanzelo ba ndo kombola wanzela kuna.
Fantomas. Tokaka lisolo moke fali azomema bil poto. Lisolo ngo suka randenge nini. Ba ebisaka ya zela po ebimake wenge. OK, Stade de France. Wana mutu na ye c'est normal. Et ça vous invitez à bensi na plateau na été. On a mutu na yo. Kaza bo ya pe fali bensi bil événement na normal. Donc nous sommes normal. Ba to ta ngote na motema lokole loko moko yeko tuba bino tomate. To mona oge okobengi sanga na ye. Okobengi oso bengi na ndako na to mona ngo. To zana ba collègue na biso mo ba musicien awo. Même à taille au mariage n'a pas allé on ça bengi c'est faut tenir le carburant. Ah oui mais ça là. Pourquoi pas aux bengi sanga na concert yo mti faut so menanga biopé sanga visa. C'est normal. Donc na ko ba teke azule visa te. Yo mto inviter nga. Faut zulanga visa. Voilà. Visa. So il na visa ah mwana mai na pelo billet. Na uti manifestation na Uganda, na uti fête. Voilà. Mutabala ikuna asombi biso na billet. Donc mariage na c'est magistrat. Asombi biso ba billet to uti mariage 8 personnes na Uganda. Voilà. C'est ça. Menga yoka ki biso a to lobala biso ka oto yoka kanga yoka kike e batu baloba ki osopa bil zela vient sonner à un événement mnene na ndenga wenge ndenge 12 ans peke na raso ki fallait memio et ça moi jar moi nini te fallait na fali na di bango baloba bon fali amema bil alinga mema bil lokola camarade na ye amina collègue nanga mutu nanga parce que ndi baza anga meme lokwa ngulu te non ndi bazaki wana na wenge pi fali ezai bil. OK. Kala biso totala ngo à l'époque fali pour parler na émission mo lobi Michel Génie c'est Bill Clinton. Mission on a solané bien c'est Bill Clinton. Donc ayebi ki waza mona mai nanga. C'est normal. Voilà. Biso nde toter kutama mabe. OK. Moni congolais mutima mabe ya congolais eza toujours na kata sachet. Pour congolais chaque jour, chaque heure. C'est normal fallait comme mané Bill. Et ça problème te. Bill pe un jour pe au moins pe makambe balugi azana cop mbo ça na mi fali musique eza boy voilà le litanga ke ko ye pa na yo lobi pe ko ko pa na ngai to ba ti fois sur makambe so normal Hippodrome 2025 yana Hippodrome 2025 nana obeta gai Kofi vient na biso quadra vient zulu câble vient obeta na ya via zalaga via boyo kita na podium via zaka na page na ba petit voilà et ça ba serre na biso ba serre ba lekana wana toujours na ba robe alingo tikela bino tante toujours ne pe via za le vieux pas alingo tikela ba petit tante au PC chance ouais bonne chance et aussi mba pour na mona azuba fali mususu kuna pardon azuba fali mususu na kati azuba fali mba mususu kuna abasi fali na omba abasi misebele quoi. Comment on dit à ça la remix ya Nzembo Bayemba na fali wane pucha remix wana on dit na yo kwa ngoka mais photocopie c'est original te pardon photocopie c'est original te okoma ngai te ba ko biso okokana lokola ngame okoma ngate oko yemba lokola ngame oyembi lokola meza ngai te obi bila bisa ba combien de photocopie fali yemo bisa combien de photocopie photocopie ya bila ezala suna photocopie ya bila ba Gesac biscuit des écoliers Barafat ba Kérosène ba Kilimanjaro photocopie ya bila Gesac Kilimanjaro petit frère na yemoko Kérosène biscuit des écoliers Bercy Nali Soussou. Mais Rosa pas leader faut bimisara ba doit avoir la image non ouais il faut ça ba photocopier bon il faut ça marque déposer bon ce que ba doit y bon ndenge nini que you fort tout le monde on fallait bimisa ba déplique pardon bimisa bébé boutou fallait bimisa déplique mais déplique ba zone mineur na quartier la terre pour na falit faire par la photocopie na faire des photocopies mais faire ça ma photocopie faire ça pour faire écouter ba JB ba manda chante ouais amanda chante ba JB ye faire ça ba photocopie ba faire photocopie à JB parce que faire ba zo pour JB donc faire ça na école te école a ténor on école ba papa Wemba faire écouter ba déjà ba Carlito
Donc il y a ça école théâtre il y a Koutande à Koutande basala déjà. Donc basala muta sali maintenant zereza bil na fali. Ah. Bil na fali nde basala ntela basala école. Basala école. Mutu so linga créer école mais raté yango chose dienda. Ah rata. Mo kile yango liboma mais arata iloko. Et simba te. Arata. Et bon, c'est le pas ça l'école Tarata. Ya rata. Ah, Kunzardo ya kat. Kasa rata, bisa ka Kunzardo na Diego. C'est quoi bater bisa. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Abisa nani? Eh. En tout cas, bagambo. Tala idola sele. Abisa nani? Kunzardo na Diego. Eh. Makambo luga. Ah! Miziki. Tala ya. Voilà, parlons de cette Éco-Tabakassi. Arena Grand Paris, on s'est retrouvé déjà les lots et Weranson à Silaraté et à format. Oh, le loi bimisa, naba koko et nalande Blanchard Moussaka vient dans la PCM beauté. Alors qui ba idée à boende faut soutenir ndenge Weranson a sali a invité papa chéri. Ah, il y a chose ça, pas au Kende. Mais les gens qui comme on te dit, bana poto a mon que des édités ça mon Kende ba créer salle mususu. OK. Pour ba aussi c'est la 22e bala mo zéro ba ke kuna titongo. Pour venir se faire Luciana Mingongo a obeta pe quelque part. OK. Parce que bana poto batali ka ba macroli kino ba gof kizolo batali que des édités. Et amké. Le retour du roi et amké. Ba créer bala mo salle mo ya 300 personnes, moins 600 personnes. Nde wera bana 0 heure titongo. Voilà. Donc les lois beta dendoulé. Le retour du roi. Le retour du roi. Barabolingo makasi. Monseigneur Dangwe. La surprise est belée. Ah té. Yango mona na baki boy. Wera za lokola pape. OK. Abengi si ba monseigneur baki ndoté na Vatican. OK. Donc les lois bazo banda chapitre na Vatican. Parce que monseigneur aza kuna. Ba sango pe ba cardinal pe baza kuna. Si on a des joueurs, tous avons Neymar, tous avons Messi, tous avons Cristiano, tous avons Mbappé, Vinicius. Si on a un podium. Donc, on a raté événement lelo, en tout cas, on a évité pas nabino, c'est qu'ils ont péché. Voilà. Ah. Au événement même Nzamba est bien. Nzamba est bien. Il y a Nzamba permettre ça là. Voilà. Parce que Nzamba est bien, on a permettre. T'es dans ma cambo toi non. Mais ça va permettre l'événement parce que ces événements il y a bolingo. Et surtout Weranson a rappelé ambassadeur de la paix. Voilà. Il y a la saki Wera alingara bana e. Pour mutazanga mabena été. C'est ça. Mutazanga mabena été. Mais babil pe ba sala ba mabe pe wana abeta ba conseil na mbonga ba bonbon mais et babongisa ka toujours pour Wera. Bilie mo alba mbi fondé biso to longa banda kuna biso mta ko biso ba patron na vice Wera. Voilà. Wera mta sala biso ba sans sa vie. Donc lelo ata ba mabe ça nango mais so mta bengi longo la ida mabe. Voilà. Bola mo eleke mabe na ebele. Voilà. Comprendre. Et loko bila tana muto ay sanga trop. Abi mo nga za so yina kutena Wera na pesa mbote poani. Voilà. Donc lelo nga na za bill grâce à Wera. Donc na kotala kama bete ke via bando sala biso te. Na kotala Bill Clinton na boti bana kitoko. Voilà. Bill Clinton a comment pas trop pas fani ba comment déranger papa ba kuna ba bengi tinda boy. Grâce à Wera. Voilà. Le football il a Wera ba flair. Allez Wera boti bango ba Bill ba boti biso. Très bien. Fonda fani ba mo benga noko Minerva noko. Oh. Branche Wera ndé. Aboti ba Bill aboti ba travailler. Donc Wera ça muta soutenir ye. Ya mo ki nzamba permettre l'événement au sala et ko sala mape ko liga kitoko à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Tous se retrouver kuna na Arena Grand Paris. Babilelo, les a vraiment yakoinda et les phénomènes Weranson Igwe, l'ambassadeur de la paix, ya aratarate wenge toujours, wenge 12 toujours, mais ba misi apem sou bazuzu ba 12 ba o bazuzu ba 12 c'est ba ekoti bango. Bo ba ninga ba sala ba vidéo, ba ninga ba kinde ba rep. Voilà. Papa ba tela ra teti. Est-ce papa ba bokola ra? Ba bokola papa te papa nda bokola. Donc on bokola Wera. Adjana bukanete c'est du sérieux. Oh, c'est du sérieux. Ba bilo muso zongi saka. Voilà. Ba bilo muso senga clémo bo zonga po sala makambo. C'est ça. Comprendre? Na minute na ebité ndenge jio zo ke bonana l'équipe na 6 c'est sur l'actualité. Azate. Azate.
Pour nani manga monsieur senga bon faut mieux reculer pour sauter. Voilà. Pour Fongola monsieur senga il faut son asso bénédiction papa. OK. Nazana prêtre ngai def Dieu l'onzeta dollar. Avant bima ke ba faire na yakina ne papa bango. Voilà. Papa na bango apambolier. Après ça ni akima kamuna yi. Alongo na cheye aiti na carte chez papa na bango. Voilà. Papa tie le boka apamboli abimi. Donc monsieur senga bongo. Faut zonga retour aux zones na village. Voilà. Ba peut ce pouvoir après y guerre. Mondenge bil sur zone. Abuki mapeka. Voilà. Ce que tu as mettre la bille. Moto abunisa ba wera na ba fikini. Voilà. Mabuki mapeka. Mabuki mapeka. Akiti alongoli bagala. Kalo elongwe penda. Akele va père. Angunza me va cardinal, va pape Jean-Paul D. Voilà. Jean-Paul D asimi mo seigneur d'Angoy. Alekende. Kende liboso. Zero muna bila akanga mboko. OK. Muni bilwana awuzonga plus ki wana. OK. Na yebiso parole a. Poison na marola papa na. Akezo siko bénédiction oleka. OK. Pour nous la saki na linga papa alinganga. Très bien. OK to na linga bil. Oto ko mbate. C'est ça. On a peut-être ko mangote. We ga linga bil. We ga linga bil, we ga linga hérité. Pour we ga linga ba hypocrite. Oh, alinga bambale. Et bango na sa linga bango. Ba hypocrite. Ba hypocrite. Alinga bango te. Net hypocrite na. Donc hypocrite aux appétits nanga. Mais na zalona ba keba. OK. Ndé ba vito bana bango. We ga bana bango ba bike. Hérité ça muta vérité. Bila ça muta vérité. Flamme ka pa muta vérité. La cause c'est muta vérité. Voilà. Adjel muta vérité. Faire muta keto. C'est l'homme de distraction. Faire muta keto. C'est l'homme de distraction. Barabola ngobongo. Donc tu kise muta me to kaboli nenge. Wenge zali. Ah, ya on pas bête lelo na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire pour nini a créer production pour moi qui concert à Wera. OK. Production na moi créer. Yemoko. Yemo. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Ya Willy Moucheni 00243, le véritable et l'unique code mondial mécène à Kaka Moko, Motoebi Passia Mozangi, et pourquoi pas aussi à Yateyo, Fondation Willy Moucheni, Tosungabana Mboka, et pourquoi pas aussi Yateyo Zambota, Motoaliaka dollar et Yateyo Zambota. Yateyo Zambota, Motalia dollar et la late. Yesoka dollar et ngela la bi. Ah, Sami Grazwana. Mais Abotoli Rodriguez mon que place. On a slogan les silencieux de la ville, patron à dollar et la late. Et voilà vraiment Yateyo Zambota. Motalia dollar et la late. Besoin que soit dollar on a avant 0 R. Ah, ozwa. Dollar late. Yateyo Zambota. Sami Galé. Voilà Yateyo Zambota. Fondé voilà et merci beaucoup aussi à Bruno Lubika, Mbongo, ya propre, ya Bruno Lubika, et pourquoi pas aussi Yannick Ekuba Moufinoukou d'Afrique, Yannick Ekuba Moufinoukou d'Afrique, Yannick Ekuba, Yannick Ekuba Moufinoukou d'Afrique, vraiment, Azala toujours, Yannick Ekuba Moufinoukou Yolo, voilà. Vraiment merci beaucoup. Tout maintenant le solo à 7h30 et babi 7h30 net raté promotion moins kilo. 7h30 raté résultat il y a 7h30 à mobile na poto. OK. Pour 7h30 bilan. Mais ba cri ba éviter ba danse ba éviter to bina ondenge nini. Ba série alati mudinde tombola bwaka. Époque les ont raté. On est à l'époque mususu. Anthropologie. Mais 7h30 raté. Il faut tout la anthropologie sangisi bakrina et qui yungule bazo yungula mama ah ya bila sile. Âge. 7h30 7h30 ça général bila beta en réconciliation. OK. Pour avoir les bandes Abo iso tumoli wera na jibe bana wenyi ba fâché. So tumoli férié ba golo ba fâché. So tumoli ba wario fali et so tumoli fali ba wario ba fâché. So tumoli métier noir ba villageois ba fâché. So tumoli wata ba spiritat ba roya. et ça qui génère mo pour la paix.
donc attends il y a danse mais message est fort OK hôtel na ba caisse on a sur bateau qui parti na bango na page na bango donc message est très fort c'est-à-dire ni le bani tous na bolingo to lingana très bien tout ça to beta musique mais tout ça bandeko musique comme service le quoi binemité na ko ma criminel te obeto masasi pour un exemple na musique concurrence moins loyale deux la concurrence mo ba wengi bando sala ba jibena o ka to la F OK to la F ça va bon donc que bila bete lo wana oye ba dance mais message est très fort voilà message est très fort tout le cas to retrouver ya bila et tout ba zo singa loquette et singa mutolo donc oyani bo asisi singa mutolo mais avant 7h30 générique mon bo boka ki kaki uta sikoki uta na pesa signification nango ki uta zaki yaya ya 7h30 OK donc to préparer ki uta pour ki uta nyoka nyoka ko linga mabozuli puta ubwake so kenda ta 1 mois okuta yo wana ayoka basi soni siko zaki porte ya ko forma pour na 7h30 et to na 7h30 bila lobby 7h30 abwaki maman na muta faire na ye maman akena affaire na ye papa pa akena boulot qui ou ta porte forme qui ou ta sanini à côté comprendre donc 7h30 ezaki message qui ou ta pour fondre 7h30 zela ya mon qui ou ta to beta qui est normal mais 7h30 yé aina message ya bile pembe banane pembe pembe ya bile bisone pembe mama bonere pembe believe azonga ko azonga déjà les retours du roi ezongisi ya biba programme ezandenge nini après Grand Paris Arena ya bila zamba production bien showcase kuna osale parce que après Grand Paris Arena ba okisu Lyon na 20 sonné OK pour lui on a ça na concert à Lyon après on a eu mon peu bila zamba ba geza osala so 5 au moins les 3 à ozonga so les 3 les 12 les 15 azongi les sous voilà donc pour pour la production mais ba rep ezo continuer bo stopper ba rep stopper activité nyonso donc tous les rails mettre zonde nyonso font merci beaucoup fondé le père Fantomas et Kanda Wambote Wampa Gelor Mitwans GM Moto ayo kalate gelor mitwes azana matadi azana boma ando do conteneur voilà ba tout les autres moteur ba car tous les marques mituka okeka na matete na ari mama la reine voilà okuta au mona maison ba komi j'aime auto en face à qui le marché gelor mitwes tous les sortes amis ya moteur mituka donc les autres besoin embrayage pinet pas j'aime auto gelor mitwes voilà les silencieux de la ville Rodriguez Moké toujours à Tonga ah oui la seconde Théo Zambrota allez à de là il a la les silencieux de la ville il y a na frontière ali Felona Lola il y a na frontière ali Felona Lola vraiment Zambrota ya Théo za côté c'est ya Théo za toto kabola bango ya Théo azana vele vraiment to kabola bango le musique na biso o reproche ngo na nini to succès na biso wana parce que tando ikepe ya kobengonga musique na biso le na reproche ngo qui impolitesse c'est comme trop vis-à-vis tout banga na sous-souté voilà et to yeba na so ba valeur te to kotisi na ba to kokota na musique te ba musicien te ofinga bango voilà ofinga ba maman ofinga ba famille mais sanité koti trop to kotisa ba vie privée ya bato na musique et pour tout début de musique ba wera na jibe ba bunda ya utanga ba komba bato te voilà Sankaro ya na plateau bandi okumisaka ba sanya wera ojenga no ya patabi papa serinde donc biloko wana ka esili mais lelo komi ko finga na ba mère na ba mabokilo na ba famille c'est très grave donc do bato ya ba comportement na ba banda parce que tout le monde va sala ba mona baza ba mal ba bien éduqué voilà ba yene ba comportement na ba banda donc il voit na ya libanda ay nango est-ce que musicien peut il faut ça là ba émission belé musique mkie pour belé mikolo musicien au mien be mission ça 40 émissions mais sans album monter que Bill a sali 5 ans sans télévision 5 ans toyoka gete aleka sala boye émission na suka sala YouTube pas de France de mai
pour ma dynastie. Voilà. Il y a couraté le reste c'est rien à monter mais il faut bimisa mo. OK. Afanda. Qui ou ta bomo na bisoka. Tout préparer. Mais générique na dynastie les arabes bien ngembeta. Mbata mukolo. Engezong c'est une actualité hein. Mbata kasite faire accompagner que ceux qui a pesi makambe pesi ba mwana bana mai ba osanini. Ba opela. Donc mon thème au raza nango débat ne tout fois copier. OK. Et vous allez bien. Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Et bambo tenayo so ozaina loba lisusu ya roloba ona tuna kiote. Voilà. Bonne chance à vient sonner. Ba vient nga Serge ba mes papa social bona ba poto. Teni na minute zo fonga mana sachet. Voilà. Odi le manzaka CPI. CPI. Teni zo fonga mana mito match nanga masana HK Kingongo. Teni ba ona bata poto wa. Ona bata watina nga ba koli sikoze bele kuna ba watina nga mo kabola bango. Zala boy benga mutu ingandi donc po ba kabula biloko. Ba sifisi wa baza kuna siwa store. Sifisi wa siwa store. Baza kuna et Boss Ibra pe j'espère que vous avez déjà vol. Hier ba yakabaka 50,000 balles. Boss Ibra. Alubi. Akaba ko ça $50,000. Ya biso moko ya lemba. Wana na ya biso patron na biso moko de fierté na biso moko na bana moamba. Atonga. Pe azotonga. Donc na moni suna nango. Tout le monde va fonder les pères bonne fête de Saint-Valentin. Voilà. Parce que tout ça na moi Saint-Valentin pour na biso ba chrétien. Voilà. Donc na ba mourir. Na ba mourir. Mais trop pour na biso ba chrétien. Vraiment. Isaac Balanda, autorité morale, il y a eu un mois et honorable Rifé Simis. Honorable Rifé Simis, c'est un peu son mot de belé. Namoni sous Cordo Junior Mundele, Pacific Palace. Et mon ami Junior Bissi, moi, boss. Voilà. Merci beaucoup, Fondé les Pères et Nakoleka. Merci beaucoup. Na émission na biso Star HP et tolérera chaque samedi à 13h. Te biso à tofinga pété. DG Mukendi, DG Rico ba permettre tofinga te. La vérité ka. Voilà. Ndenge bila comme producteur. Ndenge ba data ba muso simbagate. Badata na skoton esimba te ba kizaming bill. Ba bill producteur na bango ndemto aokate bango badata wana. Neti anani simba te date. Mais kasi bato yebiki ba olobela orchestre na biso mikolo. Neti date anani simba te. Ba ya orchestre yebiki ba komba porte-parole na biso sanga na yeba. Fondé les Pères, merci beaucoup à mon DG Mukendi Gershon, Balobi Mobile et Pembe certifié. Ouais, au Pesano, merci beaucoup aussi à mon DG Rico Lufungula, Rico Balobi, Sosa Mobali. Et on est toujours ensemble. On va appeler Sarah Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, certifiée. Mpifo, Yakoleka, Naetando Ike, Nabino, Tobeta, Kaikukete, Boyambarabiso, Nabo Mesadonion, Fondé les Pères. Numéro de téléphone, Batunion Sabarolinga, Bazoyo, voilà. Plus 243, il y a Willy Moucheni. Des véritables codes mondial. 89, 66, 76, 932. Voilà. Plus 243, 89, 66, 76, 932. So bien fondé les pères Namo. Bengangai. Fondé nous avons un peu ça Orange Money. Fondé à Olobagito, so benga na ndinga systématique téléphone ko limo. Voilà. Ah. On a fumuntili. On a tabakoko. On a ngunza. On a ingeta. Donc benga nga solo na bien. Soit solo bien te. Le roi de Basarata fumuntili. Merci beaucoup à l'assistance de Esther. Azaki wana caméra woman na biso Esther Mwanza. Esther Mwanza, je te salue. Et Isha ingénieur Isha 2T Isha. Et pour rapport aussi Elohim Mengele si Plamedi James aussi je te salue. En tout cas famille Mobimba haut-parleur télévision na pesi binombote sinon Borolanda biso chaque samedi na 13h juste na haut-parleur na TNT na canal 37 na Bluesat pe na YouTube. Restez branchés, connectés ce côté et tout ça la rara musala to finga raté et mingi bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager. Joyeux anniversaire à Docteur Dieu, merci beaucoup. Papa na presse Arthur Mobalia Batuya, maman Aïcha ma passe à Bokolo, que du bonheur à vous mon yaya chéri Zambalola Bakiselo Lisusuya et Belé
ya ebele et ezaki ngawa bino Samigra Ambala Cléopâtre de la presse congolaise certifié et ndenge kaka botalaka biso ndenge bolingaka biso ndenge ngape nalingaka bino tokutani mbala ya sima kimi ezalaka mabota wa bino. Merci, bisous, bye. Ciao. Check.